Fali aza esprit. Fali aza esprit. Mais Fali azali prince ya Ekonda. Bango bayo proposer ba yemba na Fali nzembo ya tobengi mama. Ngatango nga na yoki. Na isi bango na obite nzembo wana boyembisa artiste anga nitaza artiste munene bot pona banzembo muso parce que nzembo wana eza nzembo moko tobengaka bokoko na biso. Tobenga bokoko na biso. René a clair. Que nzembo wana bayemba ngona Mabelelisi. Avant Mabelelisi akota bango déjà bazo benga mama. Bazo benga bilima. Ça c'est l'ancestral. Nakada Bonkoko et benga esprit. Parce que quand on parle de chef coutumier, ce sont des esprits ancestrales. Donc Fali Azawana a pasteur te. Faut pas toi bango. Fali n'est pas un pasteur. Baptisier a commis chef ya Bekonda. Si symbole oignon sur ma pesi wana. Eza ba symbole ya Bonkoko. Prince ya culture anamango. Kasi Bankoyi le la na simanda ko boy. Soka siliki oui, Bankoyi libanda. Et puis monana so tali na sima miso kufi. Na sima mbonda. Okufi miso avec. Poza Bankoyi na kati et chataka et yo changer son. Et na banzembo wana eza na ba connexion na bilima. D'accord. Les églises te. Yo moni nzembo wana de embarquer batute. Oui. Alobi na garçon na musoko mena. Mbambu, abi bambu, so za mobali. Bo bimisa nzembo. Boyemba nzembo wana. Donc, nzembo wana zaidi yana pouvoir na ngu. Et wuti et pa ya mabele liste la bonkoko na bango, ba yebi eloko bazako yeba. Quitté par René. Mais quitté par René. Pour azaya allié na ye. Oui. Ayebi eloko azo sala. Pour René azana za pambate. Ici que tu es tamoula na bonkoko, ton akisi. Bon, maintenant, aura ya nani ya René Lokwa, les amoukiers. C'est que aura ya fallu les internationaux. C'est que eye ko bakisa ce qu'on a quand zembo et puis succès. A opema. Azo pema. Ba consacrer qui est na inter. Oui. Ko wanga na ngote, ko ngamona saiwa. Mais nazalai à fleuve. Moi c'était là. Bah condamné bah yon a ba PC pouvoir. Ça dit à ce pouvoir, c'est un prince il y a coutume et l'accès qui va PC force. Tout dramatisé té pour la cadre falité. Aza pasteur-té, asa musique chrétienne té. Ce qui est loco les amis la musique chrétienne, de télémélian. Mais monde ba on baza, les monde chrétienne té. Alors conséquence maintenant. Na bateau bazo yemba sans connaître magambo yo mais boket wapi mais on a l'emboutement ya mabete ça dit bokoti nzembe koti bino mais ça impact sur ba vie na bino net beaucoup faboy té to ba chance kende zaka ke oza ambarde OK ozali na kati ya mpungu net kisi ya mpungu d'accord eza wana mais eloko nyonso abutu ezaka na conséquence oza détail. Ndeko na ngai biso toyelaka bino toujours makambo sérieux bolelaki o musika awa topusani pembeni na bino toye na Njili brasserie ndeko ozali en pleine capitale ya Kinshasa pe ozali en plein centre-ville kokende su musika te kolela mingi te concession Papa Banze Odia ezokata ba terrain ya 20 mètres sur 20 na talo malamu ndeko en plein centre-ville na 12 500 $, ya pamba ozwi lupango na yo obandi kotonga oassura venir ya bana pe obateli lobi na yo yaka mbangu benga biso na numero oyo plus 243 999 52 66 52 awa kobanga eloko te ezanga géomètre Jérémy oyo asali monsement à place oyo azo assurer bino que site au bomoni nyonso awa eza cadastre pesa borné quand bozoya ba mo bozo kota service à cadastre bozo pesa bi ba numéro cadastral plus et la qui ba limite non ba venir ndenge ezali donc eza des objectifs eza place moko très organisé beaucoup sécurité ozwi biso na téléphone tomemi yo mbangu
epai ya bandeko ya concession Papa Banze Odia ofuti mbongo na yo bapesi yo badocument mpe obandi kotonga ndako na yo to projet na yo ndenge olingi sans problème. Qui a dit que Bandoule kozonga te chez Djonga? Chez Djonga 3 azongeli base na ye na Paris oyo yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ndule na niveau ya 2 fois te boyeba ke bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te. Chez Djonga 3 awa chaque week-end bilenge zongi ya ndule à partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya Bandoule bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir il y a 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa boko sepe la jolie kitoko. À partir il y a 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele souka bisanga. Bokozwa Nokolias, Emile alias de Mingongo, la voix qui cloche et longo na wenge. Poussana to vanda en matinée live. Oyo eko banda à partir à 18h tina minuit. Kasi tunanga inini. Kaka ceux qui aimaient la CDC. Mbala moko night club to boîte et fungwami à partir ya minuit. Ti ba 5h avec DJ Bobo. Oyo akosepeli sabino na Bandoule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djongaske. Chez Djonga Twanga Nantaba, Ezwami na adresse Oyo, Noisy les Secs, Nassime McDonald, numéro 25, chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, Yangonde Zali mo boko ya ambiance, na kati ya Paris, pe na France mo Bimba. C&C Service Fret. Pour envoyer vos colis à Kinshasa, Matadi a un prix défiant toute concurrence. Une seule agence maritime, C&C Service Fret. En France, 23 rue Anatole France, 94 400 Vitry-sur-Seine. Référence SK Exotique. À Kinshasa, immeuble Beaumaillé Musique, 2 rue des Avocats, Limité, 1er rue, Funa. Référence en face de l'église du pasteur Wallo. Les départs se font 2 fois par mois par container. Paris, Kinshasa, Paris, Matadi. L'enlèvement se fait à votre domicile en France. C&C Service Fret. Au Tietembe, au Moniango. Bana Guine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba. Cité à ce moko. Afrique Info avec Franck Stemai. Kiandankala. Twende. X-Bass Marandura Toujours dans la joie de vous retrouver parmi nous. Merci de nous faire vos confiances. Et bonjour et bienvenue. Nous sommes chez le prophète Denis Lessi. Tous les amis de Franck Stemai, je suis très heureux de vous savoir encore une fois de plus nombreux. Merci pour tout ce que vous faites, bien sûr, pour nous. Alors, je dédie cette émission à un monsieur qu'on appelle Aimé Teza et sa fondation, la fondation Aimé Teza. Nabi qui un message moko le gars qui alobi soki mukola ko tchaka makona Kinshasa il faut le baloba pour naï à Londres. Aimé Teza Nabi Teza azawa Yazana azarami côté Bagoma, Bunia, Bukavu. Nayokai. Asunga pena po na mboka na biso kende liboso. Okolo baloba po naï Zamba fula ye fondation na ye bakisama esala makama minene. Pour émission yo suku quotidien nango wa beni. Aimé Teza. O ezali émission ya makasi. Oui, ça la mboka donc ceux qui comme on est tangami à Ozabeni. Ne bandeli peso en plus. Hein? Ne bandeli peso. Ne bandeli peso. C'est ma cam. Et ça l'a raté. Allez, merci beaucoup. Je veux bien sûr dire également un grand merci. Na salle rangote me bango baza précieux pour nanga. Le DG Costa Itangu. Ouais, très important. Itangu atana lali comme on est na otanga ngota na makolo. Oh. Non asomo. DG Costa baby sa mutu les nyonso. So bokutane na vie échanger. Libulu zanga suka. Libulu zanga suka. Oyozo kutane na mona kabanga na c'est militaire. DG Costa Itangu 3000 ba 2500 ba 1500. Très fort. Non, ces gars là DG Itangu non, est-ce que vous en a na Kolozi. Kolozi kuna mago bossa biso
il faut abenga biso to kende yesiko temps soka zuika temps a robenga biso to kende c'est ça. Allez, merci beaucoup à vous, restez branchés. Moto Nzambe, santé. Santé, ça va. Nangana félicité pour la licence à moi. Merci. Nangana zala. Ah ouais, nangana zala, mais contre-temps, on a bien un téléphone pour na. Non, c'est ce qu'ils ont qui pour la madame, donc c'est bon. Elle est bien. Elle est très bien. Ah ouais. Tout le monde était là, sauf you. Mais comme expliqué, j'ai compris. On a eu la matina Ruinard. On a eu l'alcool, mais on est à champagne, on a un côté. Et ça l'a bien pour na musala mara manza ko sala pour na biso. Alors Moto Nzambe to wana na politique lelo parce que tout le monde il y a dialogue et opposition est proposé. Ils ont vraiment moqué fort mais les politiciens peut belé bazo mona que il est opportun actuellement to que na dialogue. Yo tant que Moto Nzambe ozo mona on ndengene. Bon, moi je crois na border qui en spirituellement lobby na katia prophétie en pleine église. Dieu m'avait parlé clairement et distinctement et j'ai pris du temps pour parler prophétiquement dans la nation, dans la présidente république, dans le peuple congolais. En fait, Fayou qui était l'acteur principal dans le passé. Parce que l'élection israélienne qui entre Yéna Fati dans le premier tour. Alors, il y a vérité des yeux. Et ça là, il conflit Makassi. En 2018. Et il avait l'ampleur et la puissance. Dieu m'a dit qu'il n'est pas président Félix, qu'il n'est pas Réunir Bang. Première chose. Deuxième chose, il n'est pas Kabila, na Koutanapena, président Félix, na Sangisa Kabila. Comme ça, basolo là sur le pourcentage. Où ils ont boye, et ça a renversé mon mouké à niveau de négociation. Narbandi n'est pas Fayoul. Ayaminga très bien. Si n'a pas clairement, il faut y avoir un président, beaucoup de temps. Pour ça, la fond, de façon que tout ça mini dialogue. Ate pas n'angana pour boy photo, au boy kuna, n'a pas de nation, au boy, mais on limite quand même beaucoup de temps. Pourquoi on limite au kutana, tout solo là. Ceux qui moyens au côté sabatuna au gouvernement, au côté il sera ouvert pour ça. Ceux qui peut au lingika au peut s'habiller à bien, mais bon en relation à bien. Parce que beaucoup de côté moko en opposition et ça bien et ça m'a qu'il le tourne au Congo ils a bien été. Il m'a donné son feu vert. Na staff nae. Na zongi côté à présidence to sololi. Par canal, il y a conseil spécial Kangundia. Parce qu'il était fort à ce moment. Tozu Kitis, il y a présidence. Toké naïe, abiyaka naïe. Toké poto y harmonisé de façon que jour ni wapi tokuta na po, totia kimia na mboka. Parce que Dieu m'avait dit ça. Tant à Monica, ta présidence, ta présidence, langage est changé. Oh. La vérité des urnes. Il faut accepter que d'abord la vérité des urnes. Ah, papa, tout bandi bien en a. Donc, tant qu'on a tout baillé, et comme sur la vérité des urnes. Lui, il est déjà président de la République, il y a nani, tout ça, la fond pour permettre qu'il m'y ça. Tu as annulé. On a 2018. 2018. D'accord. Na Kei, côté Kabila, la même chose, na Kepe, côté président Félix, la même chose pour. Avant, il y a ça discours. Il y a eu la possibilité que Kabila a cédé certaines choses, qu'il y a un président dans minute. Côté pourcentage, je donne un exemple. Lui, par exemple, il peut prendre 70%, bah on va dire 30%. Qui n'est qu'à la 50-50 ou bien bah on va l'équipe. Donc, c'est un peu ça. Le président Kabila était ouvert à ça. Ce qu'il y a un mécanisme, il y a un dialogue entre Bango et Bango, où il y a un nombre de bateaux. Or, Dieu, pour faire des choses dans une nation, il peut utiliser des canons impossibles pour permettre que l'on Salem. Kabila Niminaï. Car ils ont déjà, et pas ennemi, coordonnateur. Il y a FCC. Na komi, la voiture à Libana, to Keniganga Kati. To koma boy, Bango Bake Benga conseiller Moko. Oyo alingaka bango te basala dialogue. Conseil abiata boké na ye, boké mamana biso tambino boya côté to boka bino. Pour toza canon officiel.
Or, bango to lekela qui to lekela ba canon mususu pour permettre ngape na fondation na lekela ba canon mususu kota ba Mugalu ba président de la fondation Kabila pour to ko ça la jonction an. To ko ba boye ba be président Kabila non mutana lobira boye to bango ba olanda canon. Or nga déjà négociation kuna est avancée. To ina conseil politique. Ba nula. Le président a le discours au moni séparation totale. Na quel sous loin na prophétie. Na lobby boy. Maman Denise Asangana, ba maman nyonso ya ba politique. Oyebi non? Bango nyonso ba solo na ba leader. Ba sa ba leader nyonso. Ba sa la mini sommet, mini dialogue. Po bangonde ba vanda na mibali. Soki basi ba yokani. Mibali pe ba ketour na bango basala nini ba yokani okomona ke harmonisation ekokota na Congo mini dialogue wana ekosalema efongola biso makambo ba yoki ngati na yoka boy na wuti poto na yoka mafa yeli suso o dialogue yango yo mafa wana yo luka dialogue sikota na yaka epa na yo pourquoi on dit marangote. Parce que c'était le bon moment où on a une moto. Pour une minute, on a une moto ici. C'est la vérité. Il y a une moto. Ceux qui ont une moto, pourquoi Azouagi attaque 50, 40% des voitures? Un député à mon côté, un sénateur. Il y a un député à postuler. Aboukaka Bango a le but de l'élection. Après, on a changé. Nous avons pas tout le vérité, tout le pembe. Ça c'est la réalité. En tout cas, yo émission bato balingi sunga na diminuer balingi na za franc. Mon public na ngai, na public Afrique info balinga to bandaka ngana yo. Mama kama ba fali, makamba musique biso na yonde bato créer biloko na tilelo. Prophétie na yo, auto salaka na émission na yo. Yangonde memi biso lelo bare na oyo. Ermo zongisa mo émission akala. Donc zongisa, ermo bo zongisa émission akala. Donc bref, ma fazali na moto na erwana la vérité du zine. Mote kiti. Bango tu ba mote kiti kiti. Zomona po nga penda yipsanga na limbisanga penda. Peut-être papa wana mokweke peut-être mais oh yaza crédible pour nanga. Les restes ma femme quantième na élection. Na yebi wapi. Abima zo 10e zo combien na bita abima combien mafa kasi deuxième zai Moïse Katumbi Moïse de troisième Fayulu te na nte na ebité mais est-ce que Fayulu cause à troisième après Moïse na ndé to eba mota Fayulu batabando ba na kana na ye mais balinga yeka yoba siko ye na biboye siko mote silia zo senga dialogue ndé siko bato mo monene ta mo forcer. Ok. Poste. Alors, le dialogue maintenant n'a pas de sens, mais il faut essayer. Il faut essayer. Et il faut essayer maintenant, presque fin mandat. Oh. D'après ce que Dieu m'a dit, oui. Mais tout c'est la fin mandat, tu n'as dialogue aux années. Qui? Il serait une année. Dialogue. Oui. Après une année, vous préparez l'élection. Yoka shema. Mais belé na loba na mboko budutanga na ngai. Mais tango eko chapeauté, ne bozongi la ngai. Pourquoi il conseille Massikote? Il a un mandat à faire. Mandat, il faut s'exprimer un peu sur ce mandat-là. Ce qui est à moi 3 ans. Dialogue est bandit, il y a une année, on a préparé comment on va faire. Parce que le dialogue à Malo est un format prophétique. Qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut que ce pays fasse un plan Marshall. C'est-à-dire, tant que dialogue, sololi, pays étrangers, pays voisins, parce que c'est ça la haute politique. Congo, biso moko to sangani, biso. Après to na ba voisin, to sololi. Après to zi ba décision pour mettre fait. Pour guerre ici là. Rwanda linga te, Congo linga te, guerre aussi. Ça c'est le dit l'Éternel. Bon, sikoyo. Tango dialogue izala, dialogue tozalango est un dialogue de reconstruction, de paix et de reconstruction. C'est-à-dire, pour Dieu, to sala plan nyonso na mboka, to sali
tout ça là mbongo to luki aide internationale na nationale pour obtenir même 900 000 milliards même 900 milliards ou 2000 milliards ou 1000 milliards ou tout ça la campagne biso tout fayu la ke awa ke ko senga aide bato tout to panzani na monde entier na ba évêque na ba archevêque na ba cardinaux na ba pasteur. C'est-à-dire nous mobilisons l'argent ici au Congo, nous mobilisons l'argent à l'extérieur du pays en bami biso to lito réconcilie mboka. Je donne un exemple 7 ans. Nous avons besoin de 200 milliards ou 100 milliards ou 150 milliards par an. Pour tout ça, 5 ans ou 7 ans, nous avons besoin de 200 milliards pour notre reconstruire Mboka. Et nous revoyons les constitutions. C'est-à-dire, la place au net aéroport, il y a Dallas, il y a aéroport aux États-Unis. Ils ont privé. Ils ont aéroport à l'État. C'est l'État privé, il y a terrain à Tongi, il y a taxe. L'État est à l'aise. L'État l'État est en charge de l'avion. L'État est en charge de l'aéroport. L'État est en charge de Banzela. Ça ne va pas aller. Alors, les partenaires du monde entier, Bolingi Congo est, au lieu de obéter à Massasi, toi na or, toi na diamant, toi na biloko tout. Bino bosanini, botong la biso aéroport, botong la biso autoroute, botong la biso train. Voici, nous on va vous donner ça. Et nous, vous gagnez, nous aussi on gagne. Le salaire des gens, les hôpitaux, le tout, tout traité en haut. Na katia dialogue. Ezate po mutumwa za na force à guerre awate. Fayu la za na force au kanga guerre te. Ana mundu ki te atana eloko te. N'habite ce copain. Très bien. Yeb sanga Moïse ka tout la même chose, ba toi nyotso ba na eloko te. Oyo ba ko si sa guerre te. Mais maintenant quand on est unis, donc pe na ba voisin na biso, bino pe beaucoup kota pe na développement mboka. Ouais. Oyo bino boya ngope, boyeni depo olie ba to beta na masasi. Toyo kanana nous et puis oyo akoko sa ennemi pa moninga te. Nous dialoguons franc et pour que ba voisin pe ba pas maman, biso pe to pas maman pe etikala. À ce moment-là, moi 2 ans à président etikali wana to moi 1 an et demi na il continue comme président de la République. Parce que les acteurs oyo et l'on de 5 000 ans na to tikeli so to bi 7 ans. Pas d'élection, 7 ans de transition, la reconstruction du pays. Sur le plan, ça. Bataille constitution, peut revoir constitution. Place aux autres, va privatiser. Place aux autres, que éthique à l'État. Alors, fongoli et sili. Pendant 7 ans, on a Fayoulou, yozo poste boy. Oh, yozo poste boy. Nani Moïse Katumbi yo boy. Oh yo boy, batu yo so ba grand acteur politique. Batelemi. Na ba geno ba ye. À ce moment-là, nous ne sommes plus ennemis à Moutouté. Nous construisons le pays et ceux qui construisent ici, ils ont bilan. Tu trouves que Mboke Gobonga Kambala, mais au moins 60-70% déjà, il y a départ et Salim. À ce moment-là, on met fin à la transition, on met les élections libres et transparentes. À ce moment-là, le président Akobima, il continue avec les acquis, il y a transition. Ndé loko dialogue format autoligné en wana parce que dialogue ya koya ka bosoli bokaboli pouvoir justement ba dialogue salama na mboko yo prophète Denis Lesi tout monde ba dialogue modèle ba thème pesama mais peuple a se retrouver ka ya wana ezala kaka pour intérêt ba politique voilà partage à pouvoir voilà partage à gâteau voilà est-ce que tout cette fois-ci ezali pour na reconstruction en mboka pour la paix, pour permettre souffrance à peuple à l'alléger. Parce que ceux qui déjà biloko va construire l'aéroport, Moussala et Zongi na ba région nyos. Batouana ba ozana construction. Yo ke poto to mon États-Unis. Somo papier na nzela. Non. Papier te mukomo na le McDonald's na boaka. Ba kanginga passer de liste pardon 10 ans. So ba opesa nga so na kemba la moko prison. Tala yo moko propriété yo kuti na États-Unis. Ozo banga yo moko ke na ko tia papier na nzela te. Nazo bimisa ba poubelle musuna ba 3h du matin mulili nazo otika ona carton. Po okokite ko tia salité na nzela. Tala nzela bazo bongisa. Oye kufi o musu ekoti. Nzela bazo tonga butu banda bazo tonga. Donc bref, nous voulons que le peuple soit au centre de ces dialogues. Très bien. Avantage à peuple, tu étudies pendant autant de années, tu salis. Une année d'études, une année de démarrage, une année d'études, toujours que tu sais,
renfort na ba partenaire extérieur to fongoli porte ya Congo na motu nyonso. Très bien. Alors à ce moment-là, nous construisons. Mais prophète, bateau bana pouvoir, toujours mon quelques politiques, quelques membres à IDPS et alliés. On dit pas d'accord, tu vois, on est bon. Bah, tu as bango kaka, bango de bazana pouvoir, bango de bazo gérer, bango de mais ceux qui dialoguent y au moins que bon kabola poste. Au moins pourquoi dans le dialogue des fois ils la souka. Pour bango basa la musana. Très bien. Dialogue na ko kata mandati. Faut ils aller vers la fin ya mandat. Ou IDPS na allié basali musana. Basa musana bango. Mais awa professeur Nzambe lobi na président a longola 80% ya gouvernement actuel. Bah, ça est le côté. Je me plains devant Dieu, je me mets devant le trône de Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Maman Nazanaï, mais bazwa batu oyo babunda pour la campagne pe bazala esprit ya construction. Et belé bazana basala campagne à présenter. Bazwa batu balinga présent, batu bazala idée ya reconstruction en boka. Bako sabang. Obana ba projet bako sabang. Bako isab to lingi ba spectacle était. Gouvernement oyo balingi ba il biso ba un spectacle était to lingi travail. Maintenant les autres monde que moi bien. Nani? Le ministre nous se base sur place. Bazana gouvernement nani aké bien. Yo ngoye sakana na ke. Ate constant mutamba to komisa. Bango nyonso wana ba spectacle leki. Oh. Oui. Parce que Moutamba Lelo, il est en conflit avec les cours et tribunaux. Conseil supérieur de magistrature. Faut tout le la vérité. Or, il y a 5 pouvoirs. Législatif, exécutif, présidence, judiciaire. Alors, pouvoir les indépendants. Parlementaire. Les parlements. Les indépendants. Oh, le parlement décide. Il y a un ministre Bayaka. Si le ministre de la justice est dans le gouvernement, il doit collaborer avec la magistrature. Conseil supérieur de magistrature. Voilà ce qu'on peut faire ici. Là, moi, j'ai un projet ici. Qu'on fasse ça. En harmonisation, il y a eu. À partir de l'élo, tout ça. Vous voyez, ce qui est comme une guerre entre le gouvernement et la magistrature, donc il ne faut pas de conflit. Là, on a besoin de confliter. Là, il y a des conflits. Battez-les au poison point. Conflit. Conflit. Kuna prison. Bitumesa et kuna va koufi. On a nombre de pèses. Un nombre de ils ont toujours moins exagération. Mais pas koufi. Je voulais vraiment une indemnité nationale à tabaza prisonnier. Mais quand même, prisonnier peut avoir droit à l'évasion. Prisonnier non mon on a droit à okima. Ce bazio ba bomio mais ce que occasion okima peut okimi. Ils ont droit. Bon, si vous prisonnier ba koufi, fallait tout caner ça peut journée mon corps. Ba koufi belé. Ba koufi belé plus de 100 déjà trop là. Des national. Des national. Il fallait tout là bas. Aux hommes ba nazo biso vérité. Ma kila ce que etangi pour là. Bon, Congo aussi message etanga na on a qui voulait rien se tanga partout. Qui parasute. Qui parasute. Mais normalement c'est ça. Alors ba matanga ba biloge belé mboka et en guerre. Guerre est dans est, guerre peut côté du gouvernement. Bah conflit. Oui. Et puis bah choix oyo salema qui par rapport à l'élection, ils ont trop piégé. Et ça dit que le président ne va pas s'en sortir. Ça je le dis ainsi dit par l'Éternel. Alors batouana siko or ngai na vision prophétique, il dépêche faire communauté téméraire parce que le président on a 27 ans. 27 ans, ils étaient comme président. Mais il allait jouer un rôle en Afrique, dans Congo, pendant 27 ans. Dans l'élection Oyo, dans Abimi, Makamo Fatia Ngasala, il y a un peuple qui a un changement, il y a un mandat Moussousou, il y a un mandat Moussousou. Et ça dit que le choix, il y a un calcul, il y a un politique, il y a un que Moutoyo, ce qui ne réussit pas, il y a un alors, ba ota bétéré na bango ba bomi ba projet pour na minute au soka za na projet ta changement de constitution bateau ba côté de institution ba osala ngo souté te ba ça souté pour ba na projet à 2027 28 to que l'élection or 2028 to banda transition pour to bongisa mboka yoko ya comme la biso président pour pesa biso donc élection selon nos hommes là élection ça en 2018 na projet en Zambie
Projet Nzambe. 2028, il va 7 ans. Il faut toute sa transition de paix et de reconstruction. Plan Maréchal. Tongamboka. Avec aide extérieure, avec des partenaires sûrs. Ça, c'est l'ainsi dit l'éternel. On appelle ça dans la période de Kabila le schéma de 12 pour sortir de la crise spontanée. C'est Kabila qui a terminé ça. Oh, mon éto, Yokanaki 4, 1 plus 4, et puis Kimi et Kotaki. C'est que moi qui ai donné ça. La NER m'a appelé. On devait président n'a pas ce schéma. Donc, c'est le schéma actuel. Le président a mandat n'a été pour la dialogue. Il faut ça vers la fin, va préparer un bien. Moi, je vais aller parler au président. Parce que je suis prophète de la nation. Il retourne à l'Obana et Kokisama. Et après, on a un bon côté, on a un bango. Et c'est un besoin bon. On a mon maman, on a maman Denise Léger sur la ligne, on a mon président sur la ligne. On a un problème, il y a mon président. Mais il faut ayoka les locaux yobasolopا. Parce que Congo, banda badina bala, banda to banda bakimbango. Il faut qu'il y ait un grand prophète qui donne de grands tons au pays. Moi, je suis là. Pour en prouver. Banda Kabila fils, Banda père, Banda Mobutu Tilelo. C'est le seul prophète qui a dit que Kabila au côté le 17 mai. Tout côté tout n'a prié, n'a parlé du peuple. On a construit la bande na yebo et pas nabi le 17 là de Alba Benganenga. Oyebi nde ba obeta mutu likolo obeta makofi. Nde ba beta na stade. Ah. Na zota infranté. Papa le 17 na tongo ba côté. Faut monsieur salanga de l'est na mata. Yangwana. Na yebsi bango awa na 6 ans il y a perturbation. Au moins aviote. Nous avons un pilote à zone de turbulence. Zone de turbulence. Nous allons passer zone de turbulence dans 6 ans. Alors voilà, et là on a le président. Malobo ninganate. L'église nous devrait être réunie. Bon, l'église va jouer le rôle maintenant. Alors tout tika babitumba, ba témoignage le kuta babitumba, babiloko ya ba manque. Tout va nana nous calme tout à l'amboka. To comme on va tenir c'est pas site. Ah. Oh, mais que c'est l'euro au lieu d'être offert de 1000 francs. Si on va doiter 1000. Aux yeux 1 million de francs congolais, les tickets na ba musicien, au ticket na 100 000. Si on yo peut côté, ba on peut pas passer ba comme na ba break et belé. Si on aux a 5 break, 100 000 on ça ne. Au vivre na kuba na peut comme na ba 12. Bon olé ça ba ondeni. Na ko se loga makam. Na na tongolio, peut koselo makamu, ba sogolo na mai ba créer mai na bango mai ya mungwa, aloke kota na mai ya mungwa na ba tongolio lisusu après ba pakolio mafuta et si les ba saleli ko ba aller OK. Nzamba sirigina likolo na mboke bebi. Alors maintenant vous avez cause de destruction beaucoup père. Na yebisa yote. Tant on a utaban na yana lobani, bato ba bomi mboke za bana. Ba pasteur na ba politicien. Ko luka bato musuto ba nganga te. Bato ba bomi Congo, eza ba église na ba politicien. Mutu mo na kota na tindela kiombote. Bishop Charles Mutondo. Eh bien? Ouais, Mutondo. Na yebe. Charles Mutondo. Un grand prophète. Ouais. Oui, bien, on dit Maraye. Eh bien. Pour la monnaie qui n'a pas bilo, on a il y a le bac déjà, ce qui depuis 2017, m'a envoyé maladie, il y a un pox, ce qui Mackimpox. Un bon que ça, Basakoli. Basakoli, Bazali. Baza. Ah, Bazali. Oui, c'est un tout n'a prophète de Nilis. Basakoli Baza. Baza Moutunanga, Yebi. Basakoli Baza. Bazali. Bakonde wana Baza, Basakoli Moussoupe Bazali a bien. Ah ouais. Baza. Ce sont pas Baza en Bogate. Bazali. Donc, bien qu'il y a de faux, mais de vrais. Il y a des faux, mais des vrais Bazali. Pour la Landeli, en tout cas, Bazali. Yo binga na vérité. Yo pour Santa Kabiloko. Santa Kabiloko. En tout cas, Bishop Charles Mutondo. Charles Mutondo, en tout cas. Beaucoup de respect. Et puis, je pense que dans les jours à venir, on a une chaîne YouTube, ils ont suivi, comme Minga le en anglais, tout ça. Mais témoignage, donc c'est ça. En tout cas, même si passer il faut tout ça dialogue. Faut ça dialogue. Parce qu'il faut tout la biso la vérité. Merci beaucoup. On va évoluer bien sûr avec notre invité, le prophète Denis Lessi. Cette fois-ci, nous allons prendre la culture. Mais je vais demander à la réalisation de nous proposer un extrait de cette émission de notre frère, hein, le grand chanteur et puis Moutosa Succès le 207, René Lokwa Soso Pembe. Cette émission date de 5 ans.
Pourquoi je demande cet extrait? Polémique aux sur internet, marambo yabilima, au bayembi na 207, ils ont marambo moko spirituel. Na osenga bata TikTok, bande kwa YouTube, ba analyste. Ceux qui marambo ils na domaine na yote ko tiaka mutu bichelate. Ils peu professionnel te, Luka mutu ils na connaissance. Ceux qui marambo justice, Luka avocat, Luka juriste, a expliquer bino marambo etali justice. Ceux qui ont marambo spirituel, Luka Moussa le Nzambe, ou approcher, c'est ça le travail d'un journaliste. Ou approcher mutu ils na maîtrise. Ya Moussala wana a expliqué sur les marambo etali ainsi de suite maramba chef coutumier Luka chef coutumier marambo nini. C'est comme ça que les choses avancent, raison pour laquelle biso to demande polémique et mati to lobi to approcher Moussa na Nzambe to mec un peu ko décortiquer mais to uta nanu na ba propos ya René Soso Pembe qui date de 5 ans et on va revenir pour commenter avec le prophète suivant. Parce qu'il fallait azwaki mokano ya koper sa vie nae honneur Atelier Pierre Tombala. Alors, Bartiso Bazalaki wana. Parce qu'il fallait tenir ma binze moni tokito ye manabino pour ezala bien. Bango ba yo proposer ba ye mana fali nzemu ya to bengi mama. Ngata ngonga na yoki. Na isi bango na bité nzemu wana boyembisa artiste anga nitaza artiste munene bot pona banzemu musu parce que nzemu wana eza nzemu moko to bengaka bokoko na biso. To benga bokoko na biso. Sikoyo na yo tuna bango awa bino nzolo ba bobenga mama. Soki obengi mama wana liena yete mama ngo soki pa ye okoyebise nini ata yo moko benya ati bon soki pe babenga mama iza ndenga bosolo mama koyati parce que so obengi mutu etegali face nini alors yo moko okutana naye okoyeba neloko nini obengeli ye ou bien na bengeli yo ya katolia ou bien na bengeli yo na problème comme ça ya répondre yoti soki a répondre que ah obenga no sakananga ah bino moko boyeba côté bosuko toi mikolo to mamu to sala. Toi ça le problème tes problèmes les ande la ba petio balongwa ke pa nanga bande ko nanga ba collègue nanga nde ba yeko proposer ye ngande siko na yo ko lubande réalité ke ko benga mama na eza bien mais siko soki aye pour ko expliquer ye nini dai kutu mabele lisi mutabanda ko benga mama ye moka yeba kitina ki to bengi mama ngape na yebi ya na yebisa bango mite bochi ko yembisa artiste angani ya munene makamwa yebi mutuna makolote azane innocent osomona siko côté likamela ki. Très bien. Alors, je pense que Mayele Sadi qui merveille Mampouya pour proposer biso un deuxième élément au Squezali extrait. Il y a Nzembo Oyo Renaza Golobela. Ezali Nzembo Oyo artiste, le président Bambou Basalaka à l'époque featuring na Fali Ipupa. Suivant un extrait juste d'une minute et puis on va revenir pour enfin prendre maintenant des 5-7 et puis le prophète a commenté pour la mission. Je pense que vous avez une idée maintenant sur ce qu'on va dire tout à l'heure. Ils ont engagé ni Franck Stemay, moins encore le prophète Denis Lessi. Ils ont Rambo sur Internet. Tout le monde peut voir ça. Mais maintenant, on veut vous donner une très belle analyse concernant cette matière parce que nous avons approché l'homme de Dieu. Nous avons la maîtrise de Rambo et la spiritualité et vous allez bien. Restez branchés. Tika Moana. Avant d'Akimia, Tika télécommande, Tika Nukolamba, Yarako Yoka Sikoyo, Ndimbola ya Moussa Nzambe concernant Mambatazo, le TikTok, par-ci par-là. Moutou Nzambe, tout allé ensemble, n'a pas de à propos d'abord, il y a René Soso Pembe,
extrait ya nzembo oyo président Bambo ayembaki na l'aigle Fally Ipupa et maintenant tozonga na yo par rapport maintenant nzembo oyo eza so mutuno so yoki yango na bino basala nzembo yoki yango dessin cette bandel ti suka tozobi nango tozoyoka yango eza eloko oyo ezosala succès actuellement mais polémique oyo to éviter zali polémique mogo négative ou constructive on ne sait pas yom to kosunga biso concernant la matière. Bon, René a clair. Kenzembo wana ba emangona mari Mabelelisi. Avant Mabelelisi à Kota. Bango déjà bazo benga mama. Bazo benga bilima na ba kombo yo bango batangi wana. Ba kombo wana eza na signification. Et puis mama wana eza mama moko yebi ke soki aye poto solo la na ye pour permettre aye la biso makambu tangu ye aye biso makambu bilima pe ye biso makambu bilima mai d'accord nakati pour fait Rena Zolo bela mama mais na 207 balobi mama te babengi bilima ya mai yo ka polémique te tangu azo banda nzembo na yo zo ka biete d'accord eza la kati ya nzembo na 207 eza 207 mais tellement bato batie kati na début wana ezali mama baobenga mama bazali baobenga pe bilima bazali parti ya bilima ezali parti pe azobanda na début ya mama wana ezali oyo azotanga kombo ya bato pe ye naye bayokota mama banga ya bametre lwano banini wana ekomi mabanga mais bamo moko boye bakombo moko baza kobenga wana ezali mama wana eza esprit oyo bango bazobenga mpo aya kopesa force na kati ya concert na bango avant Mabelelisi aya ça c'est l'ancestral mutu moko ta koloba wa te ke bonkoko ese ebenga besprit na kati ya bonkoko ebenga besprit parce que quand on parle de chef coutumier ce sont des esprits ancestrales donc Fally az esprit mais Fally azali prince ekonda ba consacrer qui est na inter Rouanga na ngote pour ngamona zaïwa mais nazalai à fleuve moi c'était là ba kondati ba yo na ba PC pouvoir ça dit azu pouvoir c'est un prince il y a coutume et l'accès qui va PC force il dirige les esprits sur un lobby maloba mususu ekokokisama c'est un chef il y a un cardinal Monsengo zaïwana Monsengo veut dire chef bankoiza na nzoto Nego monenga wana taza catholique mais pour akufa il faut balongola bankoyo wana c'est akufa te et pas na biso akufa te to bana monko akufa te pour nkoya na nzoto donc malgré qui l'évêque na azana biloko ezaka tu fête biloko wana te par rapport na bango par rapport na catholique azo accepter coutume OK et il y a des cultes oyo biso réveil ndeto zo condamner ba coutume mamolangi ba nini mais catholique accepte azaka compatible na coutume na peut-être ce comprendre donc ne cardinal azali wana za Monsengo azali na pouvoir et pas na biso bankoyelela na simanda koboyi soka siliki oui bankoyi libanda avant kufa zo pula yango monaki même azaki malade awa ko kufa wate pour il faut akende na France et puis pour akufa faut muto ayandi mabilonga nesani elonga na nzoto na ya lati yango attaque le transférer côté mususu mais ya lati yango nana ya lati yango ebima po ya kufa pour ceux qui longo était akufa te au pola makolizo pola mais akufite mise zo sala zo respirer azoloba mais azopola ne pouvoir oyo basakata ya mwana ana mongo pe eza bongo donc Fally aza wana a pasteur te faut bato bayeba ngo Fally n'est pas un pasteur il prie to sambela na ye mais Fally babatisi akomi chef ya Bekonda ti ba symbole nyonso bapesi wana eza ba symbole ya bonkoko prince ya culture anamongo kasi eza te ke ya papier te eza ya butu ya bonkoko eza na pouvoir Fally aza ndongo note ndonde aza wana na pouvoir ya bana mongo c'est-à-dire ekonda
eza parmi ba culture ya makasi baba guerrier babundana bambeli ba brutal bato wana omona bankundu wana bato omona babolia tout ça basaka babundaka epa na biso so moto aobeta onkra mbonda pa asaute à côté na nzete apimwe na nzete bubu asaute ake na nzete kana onkra wana et puis monana so tali na sima miso ekufi na sima mbonda okufi miso aveugle po eza bankoyi na kati echataka eyo change son onkra babenga onkra eza mbonda nyonso te te mbonda eza kobeba eza na bankoyi na kati echangeaka son. Je suis docteur Pichotondele, pharmacien de formation. Je suis formé à l'université de Kinshasa à la faculté de pharmacie. Et puis je fais d'autres masters en transformation des agro-ressources à l'université Marien Ngouabi et au Canada en préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Tamponi, c'est bien mon c'est mon ami. Ok, fais-tu bon là? Là, c'est pas côté. T'es carré. Ok, fais-tu bon là? Na yela ya ba produit banda kala pona ba tampo wana. Savon d'ici. Pembe, mounou, akosokono c'est sans problème. D'ici au collagène pour le traitement de taches, tampons, vergetures, rides et poches. D'ici réparateur pour le traitement des acnés, de points noirs et pour régénérer votre peau. Utilisez toute la gamme, le sérum, le savon et gel douche. D'ici cheveux pour le traitement de cheveux abîmés. Utilisez l'huile et son shampoing. Avec Dixie. Toujours. Alors fali ndenge tokendaki wana eza maseki te oyo tokendaki kosala ye topia ye mo eloko mo te bapesi ye pouvoir ya bokoko. Alors René Lokwa bazali mpe na bapouvoir ya bokoko bayo évoquer besprit alobi yango ye moko mais alobi abi yo kasi bobimisa nzembo na fali bobimisa nzembo mosusu mais nzembo ya mama yaka ye mama loyaka ye bilima boya ye c'est-à-dire ils sont en train d'évoquer les esprits pour tant on va au compte à podium batu tout na piste batu boké donc ma belle histoire nous au monde on a il sekite il avait le pouvoir même biso pas na biso bon koko wana tout ça na ba pouvoir de yaka na ba champ donc donc ndenge ya za na banzembo wana eza na ba connexion na bilima. Les églises te yo moni nze mwana nde embarqué batute oui alobi na garçon na musoko mena oyo mbambu abi bambu so za mobali bobimisa nzembo boyemba nzembo wana inima ya mai biloko boyemba bobimisa comme minosa pour lero wana nanu fali ba consacré été aza polele. Est-ce que ça comprend? Très bien. Aza polele, abiyo, olingo ke nous kotsa mona batu bobenga elima. Bon, ceux qui mama ye, bo epseni. Peut-être ça comprend. Ça dit que batu ba bossa ne logo monter que coutume ça. Kindokipe et sali. Alors, impact nango na musique ezali nene. Impact na musique ça pouvoir, puissance. Puissance, comme balé bateau. Oui. Alors, conséquence sur. Yo mona muto amor bateau mai zo bimana mukolo avani. Ezata za discuter te biloko ezuye. Azokanisa bolingo na kalate. Biloko ezuye. Baba. Yo moni redi a mis émission mon basali wana bibana na ye baba ko ba misali. Et pas na ti lokole na pesi. Habité. Ayebi lokalobi. Po musique etambolaka na biloko wana. Abi ya mona mingi. Akolo bate amona mingi parce que musique ekenda una nzambe una bokoko butu katikati ezate muta oyema naturel ati po eza esprit ozwa mutu asoma nzembo alando atoni social asal eza bongo te il faut les esprits. Alors éclairez ce prophète
Est-ce que bon koko eza bondoki? Eza etambola na ndama bondoki oui. D'accord. Il y a bondoki actif ou il y a rabatu. Eza na bondoki ya pouvoir ou ya normal ke mutana ngo so lobelo likambo simbio. Je mon a fingi papa ma musakata bo na fingi na ero na muta pétage na bomwana. À un jour après azongelinga meli 12 bouteilles le toka zongelinga talinga bideni talanga Natalia te kwiti nyose zongelinga. Na sala 7 jours na se mama ke bonne la mutana apese ngombe nde aye ko longolanga kwiti. Oso betra sur le solo. Na betango. Ouais. Musakata nde azana ko vana boyani non. Oyo kanga pa abimi. Alimwe akebima na simanda ku neti oyo ake. Voilà Inao. Inao. Ako beta crime mo boy abimi alimwe. Bako bomo na mai ba vandiso na mai ne ba sai papa nanga batio 1 mois au polate. Jour ba obomayo. O mela mai oza kati okufite. Mukolo ba obomayo so ba bi okufa lelo bazu op 2 jours après ba logotio. Bo bango baza professionnel ba nyama na zamba okobeta nyama masasa kufite. Et ça pouvoir. Mais ce que pouvoir na même hippopotame pas na biso eza ya batu. Ata sodo au matin ko bete pendant 10 chargeurs à kufi net na sebu 3 minutes à la moki. Il faut mutu makufa avant ya kufa. Faut y aller kisa mutu pour eloko na etelema. Bambeli oyo mona ba pesa ba pouvoir ou ba pesa fali wana. Eza bambeli ba symbole ya pouvoir. OK. Donc kindoki pouvoir etambola rapena kindoki. Comme peut pouvoir et kotambola kana ba signe nango. Alors conséquence maintenant na bateau bazo yemba sans connaître makambo yo. Mais boket. Boket wapi? Mais on a l'emboutement oyo ya mabete ça dit bokoti nzembe koti bino. Mais ça impact sur ba vie na bino. Net beaucoup faboy. Té. To ba chance kende. Zaka ke oza ambarde OK oza na kati ya mpungu net kisi ya mpungu. Oh mone ba mari ba jare ya banet ba Marie Paul ba jare ya ba période ba wera soka bimi batu balandi et pas na biso ezaka paquet ya café au pesi koko mongo apesi pousser la pungu paquet ya café ka pa ponga meka kango o meka ngo oui mais le temps que nous akisi wana réel ba yo teyanga o tieka boy na kwa ya mboka obinde na okenda l'esprit nyonso balandanga de l'essence ya kuna yewana bato abimi na ndako na ba bazolamba ba yeko lokeza te ba yeka bazo simba yo ba memi yo ti place yo to kete esili ba ovandi ba ozela yo olobi ba ke so olobi pete ba vandi wana wana mpungu bazota lukaka aigle kisa aigle pungu na ebite fali comme on ba pesi ko pesa mais wana ba benga mpungu wana mambo oyo yebi ona yebi ya basakata ya bato ape bana mungu na peut-être sokopa très bien kimvanga na ebisa kyo neti na zuyo mwana mwasi na kangio na mulangi okobala te okolanda ngai ti na toilette quel que soit l'âge ata l'âge na yo mobali soki nani yo bala na ndako okomona so mobali musuteka ngai wana otie na mulangi so na yebisi yo otura oyebisi fondima mitenge pe ndenge moko na miniki c'est-à-dire ezaba biloko oyo ezaba pouvoir naturel déjà réel til lelo soko sambeli makasi te ezaka na nzoto to souffra nango to ça ba délivrance na ba délivrance parce que ça normal au moins moi si mo bimina ye assez abala mukomso ka bengi yo deni ndenge nini après au pasteur te deni ndenge nini na kina posa na yo na mona yo so bokutani ekobo ouais ata marié miniki na mitenge miniki siko ya mwana mitenge siko ezali force spéciale oyo wana ya bokoko wana okolema te okovana na mwasi ata endurance sexuelle oyo oza nango wana donc ata 30 break olemba te wana miniki wana miniki mitenge siko ezali kisi oyo ezali tikimvanga so na bimi na yo esili tili wa donc moi c'est pas comme madame mobali moi c'est pas ça azanango yoki ata okenda wapi atoke okanisa j'ai dit te bon délivrance kasi musa non mama to bundi
Ils ont l'ongate. To bundi. Il faut comme une maîtrise spirituelle que et lié boy prier Seigneur Seigneur au van. Après le côté pour résister. Oh, pour résister mais aux âmes mutupe. Il faut aux âmes la permanence à l'osam. Distraction au kende. OK. Alors, pour na bateau on va diaboliser Nzembo. Te Nzembo abatu muta witi na biloko na yeko les arènes. Fali na amené que touche. Très bien. Fallait à passer musique on a tombé en musique profane. Et ça musique chrétienne té. Et c'est ba bengi biso ba chrétien to kende kuna. Biso moko nde na ba sentiment na biso to kei. Ba bengi chrétien té. Yazo manze munae Fali c'est pas un pasteur. René Lokaza pasteur té. Bango mo eseka bazala akuna bazo benga iyinkisi imagi. To kango na sai côté. Te inkisi imagi to tanga ngope. Podium meningani kiki kama bumomboy. Batu nyoso na se na ba mukonzi na batutu. Ah, oza président oza ni lokoto libumu ya de nyokalo. Yozo mona nyokola na nokota. Donc baza bato ba VV bato na ba DV mwanda banini ba yebi biloko ni musique to etamula na bokoko to na kisi. To za na nzambe. Nzambe o sa succès te. O salut. Malembe. Pourquoi nzambe ça succès papa? Parce que oko kota na dimension na bangote. Succès na yeba banzembo ya social. Banzembo ya social. Na ko kene na ko yeba nzembo oyo ezana ya profanité avec Dieu te non. Mais non, nzamba ko pesa succès te ko leka muto asimbikisi. Akopesa. Au monde na prière ba petio na l'église. To ya wana ya différent. Donc le quoi za chef ba tu faut comprendre que asala musana normal. Ba tu loko la neti ba chef coutumier. To ko boya bango te. Ba za ba chef de terre. Oko lia mututé na mboka soki chef ayebi. So chef ayebi te. Famille à tata ele eluki famille à maman na étranger bakaboli mutu na butu balé chef foyer ba ke balé mutu aba kufa bango si baza la part chef aye bien pour ça na parti kindoki et ça mais il y a des pouvoirs où ils ont pouvoir na peut-être ce qu'on fallait azana na pouvoir ancestral azali normal si ko to ba consacrer ba mbeli wana ba pouvoir Aziongo. Azu. Afandi na kiti wana anyati pour son corps. Aza passer te, aza na pouvoir. Alors sera beleli bilima. Où est le problème? Donc, nzembo wana ezali ya na pouvoir nango. Et wuti et pas ya ma beleli c'est la bon koko na bango, ba yebi eloko bazako yeba. Kiti pas René. Mais kiti pas René. Pour azali allié na ye. Oui. Ayebi eloko azo sala. Pour René azana za pambati. Aza biloko na nzoto. Yango yebisi mo mbali wana boyemba total boyemba nzemo mususu me wana te wana eza nzemo évocation alors soki yo za na monde wana eza monde na bino biloko ezuyo parce que il faut ezwa yo po yo yekelenga nzemo sikoyo donc il fallait aye ko tia touche ya modification na ki international na ye to dramatiser te pour na cadre fali te aza pasteur te asa musique chrétienne te ce qui est lokoyo les amis de la musique chrétienne de télémélian mais monde au bon bazar ils ont monde chrétienté ils ont monde ya bon coco naturel mais en fait bon coco et pasteur papa na logique na biso nous on peut pas adorer les esprits ouais na église mais dans le monde normal bon coco ils net ngana na ndima banzembo ya biso ya basakata ba moyenne bani na binango mais ezana ba parti mususu oya ba chef so ba koti nango na okota nango te okota te po wane comme milimu ah bon siko nzembo ezali na milimu nango oyo bango bazo sala ngo na renelo na mabelelis ambelis akufa yazu continuité siko nzembo ezali partenariat et comme moderniser parce que fali force ya fali ezaba nzembo ya bokoko au moins abandaka na nzembo ya liboso wana le 2 septembre nani oyo nzembo comme na nini le 2 juillet biso to kene na poire nzembo wana nde sala fali kuti na zaki nini eloko yo nini musique toujours honorer ma biloko tout oyo fali asalaka na bonkoko esimba parce que aza na bonkoko
donc fali ndenge azana normalement pour nga conseil na opese chaque album ou chaque période asalaka eloko moko yango omonaka neti nzembo abinaka oyo azokita ya biso bekonda oyo ezala kuna nde omonaka bana église bapaster oyo banani baza koyemba ngo omona badanse ezokita boye eza bakote na biso ya maindo donc bayembango mpe na kati ya église sikoyo différence za nini na milimo oyo na bachef oyo babelelaka yango wana te yango oyo mais ya kindoki eza mosusu kindoki ezali molimo akolia bato ya destruction ya koboma mais awa eza bazoboma te awa bazosenga baesprit epesa force mpo musike na bango etambola mama yaka esprit wana baolia bato te esprit wana ezopesa succès esprit aye retour ezala nini te retour ezala kaka bapesi succès bato bayoki elengi epuis babimi bango bango siko bapesi succès ape bakei bango en retour baretour baolia bato te bakogane nini esprit akanyaka nini esprit eza baotinde na bamaître bamaître nasko babénéficie nini bango babénéficie succès na mbongo te bamaître non bango oyo bato baosalela yango bamaître sikoyo oyo batindi baesprit bakobénéficie nini kasi bato baosenga esprit sikoyo ezali René Lokwat oui René yes comme dans devant mais akomi na mbongo te akomi na succès aoteka disque akomi na compte oui akomi na sasem siko nombre ya bato bazotala eboti mbongo te yes ko apesa bamfumu wana mbongo faut apesa bamfumu te bakafe banini babilanga bamilimo bamama wana ana besoin mbongo milimo wana milimo yana mbongo eliaka mpe mbongo milimo mais yo kopesa mbongo na bakoko bapesa yo milimo bilima boya bilima wana bazoya na concert bazonga baboma bino te d'accord mais soki eza sorcellerie wana ekomi eloko kolia bato mais oyo eza hypnotisme ça dit pas elenge kote oyo somi diske banini succès ezomata moto akokufa na ye te eza wana mais eloko nyonso ya butu ezalaka na conséquence oza détail eloko nyonso ya bokoko ezalaka na détail mpo na succès neti ya mpungu eloko nyonso mabe ekoyaka yo so bazemisi mwasi na quartier yo so bayibi eloko yo so basali nani yo bon maintenant ora ya nani ya René Lokwa eza moke siko ora ya fali eza international siko eye kobakisa siko na kati ya nzembo epesi succès fali ana besoin ya milimo wana eya te merci beaucoup pour votre point de fali ana tina musique milimo wana eya te ana posa nango te po eza mike d'accord parce que yango bayembaki nango esala succès te ozongo pa bayemba bango moko sans fali succès continental ou pays mais siko bazwi succès na mindele baobina ozongo pa fali sikoyo ana besoin d'esprit wana te po ye moko de aza ana mongo mais niveau oyo ya ke na musique c'est son aura là qui est en train de travailler sur la chanson. Très bien. Merci beaucoup, prophète. On a bien compris. Au moins, c'était important. Toi, approcher yo. Marambo yo. Bato mokili totamola bongo. Bato bana mokili ko banga te o milimo boki mango eza rana bino. Poza ba camarade na bino. Siko eza makambo église te. Merci beaucoup. Danger ezali na biso bato ba uta na église. Oza na puissance te oke kota biloko ça c'est moment là nde yo pe comme un problème ouais alors mais bango bazo beta ngo pour l'église te ba beta on a milliers na bango merci Diezola na kutomba très bien Diezola otala biso na mwasi na idali da pasteur wana lekina te be obana nzambe boyo ka be desa sete te me yo ke onde e kama ya makamuna yo te oke ko yo ka onde ni pasteur Parce tika batu na musala na bango na makambo na bango. Babeli yo te yo pe oza kuna Jésus Alléluia. Tika la kuna. Okati na desa esete ndeni. Tika batu Arche de Noé lokwa biso Arche de Noé toko yoka. Po to ba puissance to ebi ke to telemela ngo. Bon. Yo tiko oza na Jésus biloko na biso wana la metozaka nango bien côté na biso totikana biloko na biso yo ko bopekisa bana boyoka te c'est que bana nzambe bakotaka bayokaka eza façon na ya ko évangéliser peut-être te ye moka yokaki azoyoka akoti biloko biloko bilima iboya
Ya yoka la kango wapi? Ah wala na yebi wapi. Oyo ka desa isetite. Baba yebi sa. Bango mo ba komika boy. Ba komika boy oyo ngote. Bilima yo do. Ba komika bongo. Ba komika. René mo ba passe. Abi fallait azo pema. Ao pema. Azo pema. Bon, merci beaucoup. Nous allons évoluer bien sûr avec notre invité, le prophète Denis Lessi, l'homme des arches de Noé, l'homme de Kebanje, l'homme d'Embio. Oui, c'est important parce que Moni, Bilora Boye, Naba Sali Nzambe, Nabiso ba chrétien, Naba païen, Naba athée, Bazar Oyoka, ils ont un peu éclaircir Biso comme il se doit. Alors, tout le monde qui est un musicien. Et loko yo tout le monde qui ils ont montré moi yom to bandango wa oui mais bazong ba mission bazongeli yo oui na moni Ronaldinho na moni ndeko nanga ipe Ibrator baye opakoli ba mafuta et puis lobi malo baliko na ba que comme tant na bango comme génération mususu oui génération qui Cécile la kisi oui yani ne bandi et bandi siko bato ba zo puissance nzambe ba kenan nzambe succès nzambe. C'est la bénédiction de l'Éternel qui a enrichi. Ça dit, bah, oui, l'église qui a pour base puissance, c'est bah, tikali siko bah, bandi au sambe. Bah, comment bandima arche? Eh. Net Ibrato, pas on dirait fonga mi bah, moi en États-Unis. Siko? Oui. D'où t'as bah, de bah, boy États-Unis. Oh. Ouais. Miracle. Azu miracle. Mais ce succès on a été bah Orlando, ouais, pasteur. Non, succès oyo tozolo bah siko yo. Ba bandi succès pour na minute ou bananza. Ronaldinho, tant on était pas wera, pour qu'elle pas Kofi. Ngam na sambeleli kana arche antele mafuta afukami pa na tongo ba bengi yaka blanda ba Kofi azwaye to zaine émission na ngai na ken na nani to benirie oyo ngana musaka to bemanaki ake pa Kofi to senga Kofi ake siko brator abundi trop abundi hein ouais siko yo tikali bato to apprendre bato siko na bandi évangéliser. Mais est-ce que tout na qui était que azana moi biloko so ya ine loko na mona na mona ongo mona ngo donenga azana zakane loko te eloko te okote église ndeni na biloko na bambe na sete donc nenga za wana ana eloko te azo bunda kaka bato abanga kisi baza abiga na obeya liboma donc normal ane normal mais siko musique siko il faut azwa siko force ya ona tie mafuta na pakole mafuta ye mo apakola ne longi akoite na ndinga koya te la délivrance te na simbi te na tieli en face à huile ya zu huile donc apakoli akena force wa ya nzambe esika bato akisi ba ya dominer ba avec une grande salle ça va akola côté bakasi bato ba omona ba succès na bango siko bato mo luka nzambe kisi kufi mamo banganga bakomba chômeur donner ça après ba zongela nzambe donc parlons on ba mission musu bala succès bala kisi mais na lobi René le quoi azana bilima bengaka bilima boya kasi bilima te boyo kasi brone ya bilima mali édition za otala bari na nélicité au monde ba lela été muta bilima te bokoko ezali donc déjà on a musique à bilimeza musique pe nzambe ezali siko nzambe succès ya chrétien ezali to ba succès na ngonde ni ke bomo na yet bomo na ga ipia bano agoya ko se ressourcer toujours et pas nzambe nani déjà oyo ça sali succès nzambe ke a cartonner maintenant ngoya nzambe na musique à Congo na ba Kester babana bon moi j'ai prié aussi pour lui babana bongo kokota mais abanda bongo papa na fille papa na musheni ti azovanda wana do alati sikoyo biloko nani akenda kaka na cimetière po akende koloba epai ya ndeko na ye nde bipoli balobaki wana ezali nécromancie ero bayebi nzambe te bakatolike bandimaka milimo balobaka na bakufi mais ntango toye kodéveloppe na basuka awa na baprière akomi kosambela sikoyo na baprière nde omona bapapa ye babayi na baprière na peut-être sous encore parce que question est ça que moto pas to yebi ke mukile ye ba e Congo découvrir mais atika aussi mbaté arana nguya te bazate ata moko te même ba lwambo ba to abule ba to anyoso bazwa kaka mo eloko
bango siko école de Dieu bao baza génération wana mususu za ba génération moi mpungu moi eloko moi bokoko moi nani vaudou moi nani moi invocation mais bango siko na omema bango ba kende sakisi tala esala na ba musicien chrétien bango bazaka na wanzambe bango bazaka succès na bango nyos o wana ba oyema na bango prophète mais bazana nzambe eza génération biso to linga po baya siko suka so nzamba bengi bango siko baye bayemba monike baba suko na suka net ba orchestre na ba suka bayambi Yesu totalement. C'est une bonne chose. Donc on est vers la fin, na tout no comme le baza succès ba omona. En tout cas ba image na batalo na ebisio na bi yelanga mwana. Bengai. Ayoka kimbala moko a résister te. Gibraltar pas les Saki eza petit oyo nani makanga produisa nani omba non oyo mususu wana o petit o awutaki pa ya nani akoma komona ba esprit oui bebe buchu or buchu akina mayaka pa na yote aye mena kebisaki bato mema bato biloko na ya basi so pia ke leki ayeto kota oza succès mbala ba bebisi petit akotaki o mona ta koma mona ba esprit akimi pe libelo amona sote akoya te parce que akota ba esprit bomier bomier na mingongo biloko to eke 007 héritier Watanabe aza makasi Alexandre biso visa plus de 35 visas déjà à 37 35 37 on a contacté il a le carnet d'adresse aza makasi force na matin na terre dimanche quand tu n'as pas de carnet d'adresse tu es mort amakasi amutalelo de nous sommes dans le concert ba obeta le grand prophétique obeta on s'appelle obeta ba on se va ça là bango play sauter mais ba obeta ba ibra bango nyonso wana ba na fabrigas ba nini yes soldat te ba tuni ba yikite la salle te soldat ça la nini mutaite kasi na internet total ki soldat te oh te ça muda ya tende ni batu bango rate ata 5 mais matangi zalaki mimi chikeba na moi tamusu ba lembi chikeba ko pegisa ete ande ko na ngai mais personnel mais abeti concert na batu ba ye siko batu ba boya ka soldat wana so ba côté na kati soko tali très bien ba musique na bien soko tali et comment on a téléphone na lobby même Fali abeti 40 000 mais ça là on a battu à 42 000 babetaki donc les soldats de mes à plein problème na biso ça est qui plein soldats toi ne comme ma battu na ba pétage même faire ne abetaki na ba place pe za vide ça là ngo mais plein battu ayi même l'église mon on y a pas que sous bana akimi qui te tira vide et tu là ça dit tout le l'esprit à soldat toi na tous un esprit à plein otondi sala na yo beti musique na yo mutu pa ko va na concert à lemine yake net nga ba pesa nga 3 billets na concert à faire mais tokete place on les vide oui pour tokete na Adidas Arena tokete kendaki yo kede me nga na keda ite ozomona mais bato amoni nga na salle o delile si yo bedilesi ba moni nga esprit donc ce qui non donc bref tous souhaiter ba ça va plaît et les gamalamu on a été moi perturbation na gare du nord moi le yenge côté moi mbila c'est bon ça va to dinga bon au congolais nga bon c'est que deuxième délégation bazo c'est là ba landa susu ba okende abeta yes koyo azaki deuxième mais koyo atike moi vide nani akoti faire ok ngana sepe na faire eloko tozako luka ngana yo dangwana to booster faire to beta e akende ake na woni salle publier sous le lot salle pas la défense arena publier sous le lot donc ndenga za wana azokende pour moi père moi ezaki pa na ye et puis kobanga pe qu'il fallait beta kingana ya ezana mutu abanda kaka mutu musifu kaka alanda eko yoka sonité po mutu abandi eza fali mutu afongoli concert na poto c'est fali olinga te boboya te ipupa et il faut musicien nous soit remercier fali bon tika gratitude parce que Kofi a concert rataki
likolo ba combattant. Mais Fali na carnet d'adresse nae na ki tetu nae a beti concert na kati ba moto. Et ba faut concert pe zongi. Concert zongi na ba pasteur to zongi. To merci pas Fali. Merci Fali, merci na Nzambe, merci na Fali. Et le bar Ronaldinho merci na Nzamba Fali. Donc voilà, voilà Ronaldinho. Donc moi ce que je sais est que Ferré a commis pour alongola bidé que nani akomo lukana net na yoga o sale mo za côté aziku na comme ne poya comme na ba découverte. Mais problème ezate c'est que to lukaki abeta. Akomo beta featuring to lukaki. Aboyaki featuring, abeti featuring. Aboyaki nzemba français, o ba tuzu ba oyo mama mo ba nzemba français musique ezo si mate yemo ba yemi. Regarde-moi, nzemba français. Donc fallait quand même tout le la vérité. Oui, non, papa, non. Oui, puis qu'il y a la vérité. La vérité. Parce que Ferré, à Boudaka, Babylone, il y a featuring. À Boya français. Mais est-ce que tu as capté? Il y a français. Donc, français. Oh, il y a Yembina français. Moi, anglais, Ayembi. Donc, bref, Fallait été dans l'avance. Il a chanté en français, bah on va Boyagi. N'est mon père. Oh, nani 007. Aboya ba featuring. Akobeta ngoga kaisho. Akobeta papa mondo toke nango. Il faut ka featuring. Na deux autres copains. Donc moi je crois que tondi ma fali bon na quatre adversité ba on di mette. Mais na ça mitema ba ebike muta bande lokoyo ba taboulé ba nani po ba yemba ba français ba Ozaïr mon pays ba ve ba diata ba yemba na français. Ba fali pe ba landi ba tusu pe ba landi faire pe comme tour na. Félicitations l'artiste Ferré d'être à la page maintenant. Et l'autre lugagi ngwana kende so pe même so fallait abeti tata stade de France au Bunipe so au katango na 40 so moni au kene malem yo comme muta ba double. Alors que pe stade de stade nani be double. Pour même ate ko le manaote beta au side ya moi effort. Bon au beti double arena 18 000 personnes. So qui toze na calcul à 9 18 000 et ça fali o ya beta ki na nani par la défense arena. T nanani na Bercy. 18 000 non. Abete combien? Zaki famille. 20 000. Donc au 5-6D Adidas et pèse quand même concert moko. Pour battre super ba so ba des billets. Quand même moi yaki lobby ala ayep. Donc bref, fali a etikaka 2000 pour abeta Bercy. C'est bon. Deux ans ezaka lo moya 7 ou 8 ou 9. Mais c'est un effort. Ake ya nani wana so ba beta on be 2 fois 40 000 to oyeba kaka pour makamango ezalaka to kosi to oyeba so ko beta 40 000 mokolo yango ka to oyeba ke configuration po munda koleka na sima kiti azali munda omona pe rideau azali ba miyibi ça dit ba na mona fabriquer ça avant de likolo azo filmer ka bakiti mutu bo kene leka bakiti donc parce que na la concert il a fallu pas kende la ko avion ba va dire yé aye na concerté yé pour me la attends la ne ba sa ba mai kalamba ba donc ba ya kalamba pe na bango ba uta wapi bazali la poto là yé il faut ateka ka parti là oh soldat aye le bakita rouge ya fabriquer ça alobia baya te tali ba na beti soldat na mongo ne muta yibi ki za soldat na beti ba duzu ba ke ba matanga ba yete mais ça c'est la bango etali bango te bango il faut ka kit ya rouge to ya noir bata la rideau donc bref c'est ça et ya on de pesa elengi ya musique ya Congo te mais ya musique la biso to linga muta sali ba soldat to ana izaka ba solo po ba duzu ba ya raté net nga bona kenda ya renate na kenete pour la campagne na une préparation à campagne la pantin yo yebi donc bref eza fali ko faut fester l'intérieur au moins concert ebeta mana bandun yo jamais ko longwa aucun concert mais bandun ko longwa aye Kinshasa même ba bana ya Paris ba que dans intérieur faut fester fali donc quand il joue à l'intérieur là faut le fester ça va défi ça va défi ba tout ça la route. Alors il faut les féliciter. Très bien. Allez, merci beaucoup. Nous sommes presque à la fin. Merci Nandenge Wandima qui vous partage nabiso bastijo to chira na mesa. Sincèrement ngana za flatter na ba explication yo so comme na politique to comme parce to comme yo. Na bi Kokobar, apôtre Kokobar. Ouais. A hota la biso. Merci. Na pesi bambote belé et puis bande ko tout maman Lisa Loboko on a mémoire Boudimbu.
clin d'œil spécial à vous. On est donc ensemble. Et puis Yann Lutonadio, clin d'œil spécial à toi également. Je pense également à mon frère Christian Tsumbu Sky. Merci. Pesela Gambote na Nkale, ya Djarka, Fabrice Malumbi, toujours depuis Champagne. Et puis je pense à Maxime Kouteka Chaleur, Nuage Kondoa. Merci à toi. Merci à Chelemi Inspector, à tous les amis qui nous suivent depuis Champagne. Et puis Mokonza Mboka Men, Miguel Dangote. Merci à toi, merci aussi. On a monté la visite. Faut avoir quel est. Dangote. Mokonza Mboka. Qui me la lila il faut. Eh, y'a bon. Dangote. Dangote. Mokonza Mboka, mais un bon garçon. Un bon garçon. Mokonza Mboka Men, continue quand même. Continuez. Kozana Batou bien, qu'on soutenir Batou. Et ça l'a bien. Puis je pense aux Agipena Moutunabiso. Trésor Ngiangu. Trésor Ngiangu, wana grand producteur. Grand producteur. A produisé Ingapé na film. Na film. Mais il fallait continuer film en on mboka mususu wana bon. Et ça moi complication mais na osala. Prochainement sur ozone kuna osala bien. Je pense que tout on a osala peut tout attendre Dallas. Et osala. Tembalo faut ya Dallas. Te yo penda. Et puis faut na mona FBT. Il faut mona FBT piliko to kenanga na yo. To mona FBT fikipo. Oyebi be 1000 valises. 1000 valises. Na yo ba nini? A makasi. Yeba visa solution e pa na ye. 1000 valises azawana nani bébé na bibiele basakata. Petite momboy. Azarape a tourna rapé na ye producteur na benge comme bibiele basakata. Trésor Ngiangu. Na Trésor Ngiangu. Moi na moto tourner na ye muta zaki actrice azaki pe ko tourner na ye na nani Lianza azaki actrice moi na be jouer rôle abenga bibiela basakata po aplawa moi si moi si a solo na pese mbote na pesi Ruth Mayer na Dallas na pesi Cornélie Munongo mbote na pesi beau frère Cornélie Munongo na lingaka kombo na changer combo semaine prochaine mais lelo beau frère Cornélie Munongo oui c'est-à-dire beau frère Cornélie Munongo comme on est na boy on a dans ngombe na boy na teka on a no boy semaine prochaine qu'on a fungoli yem datika ngana aéroport na suka na pesi pe mbote na Victor Pakou oyo asokipa ma yem da ola liso so ye na ba Liton na ba Liton na pesi mbote to pesi mbote na Serge Mpia ou atambisanga en permanence na pesi vraiment mbote importance ya relation yango FB carnet d'adresse carnet d'adresse pe na pesi mbote na Caracas wambrienga donc yende sikoyo apesa bato ba terrain ba nini pi comment Caracas obebisi kombo ekiminga sikoyo likolo na bande comme la bien yo wambri il faut mon aïe ana garage moko professionnel ba car ya danser ba nini garage vous comprenez Carcati donc il azali makasi mutwana donc aza mwana bandu mais mundele meti donc yepe amakasi to mona ye na pesi mbote na Olga pe na Dallas za mapambole na pamboli bon batu nyonso tout balinga biso to pesi ba mbote Alain Moïse Kachala na Dallas merci au docteur Jeffrey Stebayo boss Bedachou Bedachou le beau gosse et puis na pesi maître Teddy Bon Poko. Ouais, Bon Poko. Teddy, il y a qui c'est Fleuve Congo. Fleuve Congo, tel, il y a un ministre Guy Luando, il y a un ministre Guy Luando, il a mis sa communication, il a mis sa finance. Na Abdo Etina. Oui, finance. Tout ça, il y a un yo ratagit. Azakiawa, na feti, bango tu Azakiawa. Teddy pia Azakiawa. Teddy Epson. On a fait adresse en bango nyoso Azakiawa. Naïs vraiment satisfait merci na Jonathan Lessi moi nanga Jonathan félicitations nanga bando boto nanga ba pouvoir avoir 6 classes donc et azo musala ministre de finance na pese mbot asa musala kitoko te yepe na moni aza clair to pese mbot ta continue quand azo lupemba to pese yango nzambe président vraiment mona na remaniement ba bouger aza malamu mwana wana to sepe na to silisi to sisi kasi go to sisi monsieur Sili Emet Fondation Emeteza azoluka bénédiction yo mabena yo zo kotisanga to batu banyongeleki Emeteza teza na kivute kas fondation ya bisuku faut tshela lobo sina biso makaya ko mafuta sina biso makaya bito ya za millionnaire amda mito te mbongo akolu avion mbata to senga mbongo
En tout cas, papa Fondation Aimé Teza. En tout cas, MPC ils ont fonctionné. Et la petite Diesola. La petite Mboté, le meilleur agence. Nambutalombi. Nambutalombi. Ma femme, il ça. Et le côté. Nambutalombi, qui m'a sur la pomme, n'a pas. Des postes de Kangaé. Il faut que tu Djonga Okula. Clin d'œil spécial à toi. Clin d'œil spécial. Là au fort. Danger. Merci. Djonga on a mis la terre avantageuse. On a battu Moropé bien. En tout cas, battu Nabiso ya Bandalungwa. Bandalungwa ezaka lupango moko. Ezanga ba portail. Lelo bena kazi mama. Moïse Kambudi. Moïse Kambudi. Moïse Kambudi. Kambudi. Autorité morale en France. En France. Moïse Kambudi, autorité morale. En tout cas, Motomoko bien et puis na premier ministre naye Michel Kambudi. En tout cas, très bien. Tout comme na souka to sisi na biso. Tout ce bango boyoki te bo silikate. Bo silikate. Merci. Merci. Allez, c'est la fin de notre émission. Merci à toute la grande équipe technique composée que des jeunes mais intelligents. Et terrible. Et terrible. Et formidable. Mais il faut que tu quittes, non? Quitte à blé, ouais. C'est un prochain tour, oui, on a bureau. Oui, aux humains, Lili, Penza, quitte à blé, ils ont refoulé. Et ça l'ira bien. Ça va bien. Quitte à blé, mais Mikolo, ça. Et l'embon. Grâce à Banto, merci à. Ma belle, aux États-Unis, aux Europe. Ah! Qu'est-ce que tu il faut kota. Au moins, tu es fou. Parce que au moins, grand monde, au moins, Europe, aux a mélange. Et puis, Amérique, bien sûr, parce que tu as ici. Na ina mimasko nde bango, baozonga. Te ba okende. Comme mekate. Papa tala, conseil na pesio, émission ko kufa. Tala, il faut que na moko meki na oye na ye. Soka kimi. Abomeli ba ninga nzela. Ah! Très bien. Moko kaka. Ok na ye. Ba on sauté. So mona kimi. Mais ce que la ba société kufa au banda zéro. Muda ozoka ate. Ah! Ah! Amoni minda. Ah! Papa, na ozonga. Même quand nous moko ok na ye so akimi kamote. Bon, yo tele l'écran pour petit to bandana nani? Bon, tu retales na obana. Tant oya na bureau. Oyo okima. Ko banana était oyo asali no dia trop a okima. Photo bana petit oyo. Ah! Oyo so ka machine. Akolomona ba pare za ko le sil. Teme baba tunabiso suka suka bakende batamba ona baketch na kina puis totala ka ndenge jango okende merci beaucoup bakomba bito bilamba somo donc merveille Mampuya oye biso moi ba petit ba beti biloko merveille Mampuya les soldats merci beaucoup abomba komba bébé ana mona mo kitoko ya mwasi abomba kombo na ye bon to retourna ye kuna mutaba lox wana ala break break bien mona kite mona fille mona ya mokie abomba komone abomba koma mwana digamote internet mindoni oyo nde mibale oyo wana ko makasi ya mute ko bezo mona dia ne longi e mona ne longi amuta afolaka maele sadiki benga ngo folé maele papa na Renedi Shukrana et puis toza na bogarde RJ Oulabila c'est ça merci également aux plus jeunes Obed Toko Toko Barasima na prophète Nilesi na plateau na Kitablé et au salon à tout à l'heure bye bye. Ndeko na ngai biso toyelaka bino toujours makambo ya sérieux bolelaki o musika awa topusani pembeni na bino toye na Njili Brasserie ndeko ozali en pleine capitale ya Kinshasa pe ozali en plein centre-ville kokende su musika te kolela mingi te concession Papa Banze Odia ezokata ba terrain ya 20 mètres sur 20 na talo malamu ndeko en plein centre-ville na $12,500 ya pamba ozwi lupango na yo obandi kotonga oassura avenir ya bana pe obateli lobi na yo yaka mbangu benga biso na numero oyo plus 243 999 52 66 52. Awa kobanga eloko te ezanga géomètre Jérémy oyo asali mon enseignement à place oyo
azo assurer bino que site au bomoni nyonso awa eza cadastre pesa borné quand bozoya mamo bozo kota service à cadastre bozo pesa bino ba numéro cadastre la plus et la question va limite non va venir ndenge ezali donc eza des autres pieds eza place moko très organisé pour se tenir en place ozwi biso na téléphone tomemi yo mbangu epai ya bandeko ya concession papa banze odia ofuti mbongo na yo bapesi yo badocument mpe obandi kotonga ndako na yo to projet na yo ndenge olingi sans problème. Qui a dit que Bandoule kozonga te chez Djonga 3 azongeli base na ye na Paris oyo yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ntule na niveau ya 2 fois te boyeba ke bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te chez Djonga 3 awa chaque week-end bilenge zongi ya ndule à partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya Bandoule bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa boko sepela joli kitoko. À partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele souka bisanga. Bokozwa Nokolias, Emile alias de Mingongo, la voix qui cloche et longo na wenge. Poussana tovanda en matinée live. Oyo ekobanda à partir de 18h tina minuit. Kasi tunanga inini. Kaka ceux qui aimaient la CDC. Mbala moko night club to boîte et fungwami à partir de minuit. Ti ba 5h avec DJ Bobo. Oyo akosepeli sabino na Bandoule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Chez Djonga Twanga Nantaba, Ezwami na adresse Oyo, Noisy le Sec, Nassime McDonald, numéro 25, chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, Yangonde Zali mo boko ya ambiance, na kati ya Paris, pe na France mo Bimba. C&C Service Fret. Pour envoyer vos colis à Kinshasa, Matadi a un prix défiant toute concurrence. Une seule agence maritime, C&C Service Fret. En France, 23 rue Anatole France, 94 400 Vitry-sur-Seine. Référence SK Exotique. À Kinshasa, immeuble Beaumaillé Musique, 2 rue des Avocats, Limité, 1er rue, Funa. Référence en face de l'église du pasteur Wallo. Les départs se font 2 fois par mois par container. Paris, Kinshasa, Paris, Matadi. L'enlèvement se fait à votre domicile en France. C&C Service Fret. Au Tietembe, au Moniango. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass Marandura Frank Stemai.